Ngoma, l'une de ses fans. Nous vous présentons 7 panneaux publicitaires à Brazzaville, affichant elle, Madame Bellevue Candy, sa maison de production Bellard Prod et ses 2 chaînes YouTube, Bellevue TV et Candy Star. 3 panneaux sont sur différents ronds-points à Brazzaville, dont rond-point Mukondo Mazala, rond-point Total vers le marché et rond-point Mongali. Le 4 piquets sont affichés dans l'enceinte de l'aéroport international de Maya à Brazzaville. Comme cela est une première pour une comédienne de la République démocratique du Congo, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué pour la réalisation de cet événement. Notamment Maman Huguette Simou, Maman Marie Tabora, Maman Aurélie Mafuka, Maman Sylvie, Maman Apôtre, Maman Émilie Setimaïnga, dite la mère des opprimés, Maman Grâce, Maman Diasonama, Ya Sylvie Njoé Njoli, Yayam Siyambe, Maman Nathalie Nana Moussibou. Ceci est une victoire pour toute la famille Libota en général et particulièrement la famille Libota TikTok. Maman Godwin, Rachouker, Maman Dodo, dite Dodo de Paris, La Sagesse, Maman Win, Bellevue TV Promo et tant d'autres. Aussi pour la famille Libota, pour l'amour, Maman Nicole, Maman Maureen Mayombolo, Maman Suzy, Maman Patience et toute l'équipe. Les communicateurs de Kinshasa, Prince Luamba, Jericho Betox, Pamela Matondo, Bianca Zanga et les autres. Ceci est aussi une victoire de la famille Libota à Londres. Maman Chérie, Maman José Loussadissou, Maman Claudine Bokatola, pour ne pas réciter encore Ya Sylvine Joline Jolie. Aussi, le communicateur de la diaspora, Bébé Sempoy, Esther MM, Chic Media et tant d'autres. Un grand merci soutenu à toute la famille Libota de Brazzaville qui nous a accueillis chaleureusement. Cette famille Libota de Brazzaville s'est mobilisée pour assister et participer à cet événement. Mais les réalités nous ont obligés de le faire un jour en D'abord, félicitations à Madame Bellevue de valoriser Bisso Baskini, Bisso Bassamiki, Yamoni, ba voisin, bazo pour supporter ta intégrité, ce que ya ba mona ke ba travailler, ba mo ba wela muneni. Ya loka ba wela ka choko ta ba mona ka ba visa ba yaka ba sa pembe, nde ba mona ka ba li parti ba sa pembe, ba ngo siko ba kena aussi ba tenovate, ba make-up ba jaribu, bambi, ta le ba conséquences de ça ni ba. Parce que le ba comment regretter, ba ngo ba mena ba vitamine tongo, ko ba zo minene ba ya minene ba e ba kite ke un jour Skini et Goya. Ah, Nzambe. De Nazareth, so finga na konda. Je suis Skini. Ko finga na konda te lo ba na. Kalano yeba teke basa miki ba benga mama. Ya yeba kite Nzambe na Skini. Je suis fière de maman tika. Na bande ko miyoka soni so na. Oh. Belle na Skini. Mais je suis Skini. Il y a un moment où Thérèse imité mais je sois. Espace, il y a minutes. Mais maman le qui m'a boyé a eu le dessus de tout. Est-ce que bien tantine get tantine? Si vous souhaitez tantine get y moi ça li passe na ngati ndimbo mo pa na ngati. A préférer tinda pas moto ya fait sa confiance. Si bon souci na les amis. Maman, souci na les que azoka les dessus de tout. Avoka ba autorité o yonde vous en autorité wana. Ndi to pala na ndef wana il fallait qu'ils allaient na biso. Ils qui faut qu'il y a biso. Yé avana na sima na biso. Yo ko ko te kapela malewa te. Wana li passa na poto asimba mbongo. Mais yo vandi na sa moi na malewa otekela ba étudiante non so ma desu fufu. Mais mutu mo boye o kutu aku mama direct boete ya bino
akonza aotya balwa so alobi lelo bolia boye so alobi lelo na ofuta ndako te siko olingi nini te nalingi yo ozwa les devant mikitisa moni ko mbongo wana ndingi ya parce que nga mona yo kiona matoni loba makasi na yo ka ote mikitisa mbongo wana oya eza ebele donc yo ko fozala na partie na yo mbongo wana koyeka mama maboko nde nyonso te yo mpe fozala na partie donc mikitisa ole ozala na osala échange de parole na ye akanyeli yo abike ok d'accord opesa te il faut tozala mpe na part na kati ya mbongo wana ekokende ka bongo te mama nakoloba eza na mutu te osa makambo loka madame Bellevue aza te madame Bellevue aotalisa bato valeur bato minene mpe bosepela parce que film ya bino aputu mpe ekoya ye aputu mpe ekoya ofinga te gate bokanela te gate Teresia madame Bellevue akosala film ya minene mpo na o Teresia aputu dozala na kimia voilà oseni makasi châtiment eza na Candistar en tout cas maman so okoti na Candistar otala film so boye na bela una peut-être jouer hein il y a une ambassadrice Tegra les petites femmes qui est nyongisa les mamans les cœurs des mamans beta boum 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 à cause de cette petite fille voilà Tegra oh non en tout cas to consommer ba film na biso kozala jamais de ça merci beaucoup ringiri wana bazete aye mabe aoza na temps koya mabe pa Marie-Jeanne te Marie-Jeanne aza valeur aleki tendresse tendresse achel akenda korodela braza mwasa bakisi mwasa bangango Marie-Jeanne asalaka te otika mwasa ovanda otali mutuka tendresse ocomprendre que tendresse aza mutu aliboma ozomona aza likambo moko te scène mpe bakomisa oyo fele okanga tendresse famille ya tendresse badebora Frida, bozo ya na bino bozo nsina scène pepe. Oh, azalaka de kuna. Imezala na scène pepe. Aza mikanda telema. Oui. Mikanda telema fo bazo nsa tendance na TV. Bino bongo na kabo paf comme ça mo tendance na TV kati bilamba. Ozo mon tendance asa lo moko te ya na ngoni bosa Marie-Jeanne. OK. Marie-Jeanne ndenga za bongo afutelaka. O tendance afanda chez les parents. Aozela fufa mama dibinga alamba fufu atie na sali oyo Marie-Jeanne aza na bateau abokolaka ozomona bazo vivre deux personnes différentes tendance aza na valeur te eloko ni na siko tendance ya non pas ya Marie-Jeanne eza te ozomona tendance azo dépendre na babuchu ozomona Marie-Jeanne aza na ba belle sœur yango mona bisi ya Gabi yango mona alobi na message na abi na yebi soki ye ba belle sœur na ye ba permettre ka so na ba belle sœur na ba permettre est-ce que tendance na belle sœur tendance na belle sœur te et boya za belle sœur oh masa mwasa libala aza na mobile na ye mobile na aza na ba famille ata yo moko bien kazanga ala na aza na ba famille ala na aza pe na baleki bo baleki ne ba belle sœur ne bo basa bana o me baleki ne baza baleki na ye baleki ya mobile ba mama ya mobali bosa ya tikako mobali tala koza na mari eza tous les deux familles bavanda tous les deux familles bavandi baloba oza pe na alliance na loboko ya libala yaka tovanda oh ye mwasi nakenda yaka tovanda pa mobali akenda te mwasi aza chez bango mobali pa chez bango otandasa na mbongo akebala tofa aza na mbongo bala tendance fasoka da bala mwasa génération na ye tendance aza inspiré ona manu kamba solo fasoka obala mwasa génération na obala tendance ta oh yo atima pour le moment maintenant la logique des choses bon nzambe la pamboli fa zimbongo na ye fa bali tendresse mwasi na ye baza na ye na tango apasi na tango bisenge ko mwasi na tango bisengo te jamais mwasi na tango apasi na tango bisengo te bongo tendresse ayaki na nini po fa bien belé non ezaka bolingo ne bolingo bato balingana na bango mais mon apesi maman ne fait commerce te bongo oyo apesa papa la ezawala il faut arrêter papa la sa valeur ata icône ozomona bakokotaka papa le na babiloko na babétise te bato ka bapene bango misato bongo bango misato ba deux fois wana beloko ni bango bakoloba wana bana eloko oloba ya malonga te ozomona baza na basoni ya famille na bango ole baluka ta
bakende osala repentance balela nzambe azonisaki bokasita mobali na bango mais bango bazwana te ebonki bongo esalaka esalaka te esalaka te bango esalaka soki peut-être mosu alinga suba nde asimbi en soi bo esala nini eza échantillon na sa pantalon wana te ozomona sikoyo bolinga bofinga bato oyo boyega na bato oyo na bato koya koluka makambo mpasi makambo eza te ozomona Bellevue akanga mutu bamari ya kutu babaya mike baokende kotourne bongo papa ne papa mokolo bongo ozomona botika baresi dekare fanda na ndako na biso koza na zemi pema nasa zemi alobaka mingi te fanda na ndako matane makolo ezovimba yo eza kobota liboso luko vanda na ndako ozela ti 9 mois na yo ekoka papa okita na kimia nayebisaki barezi abanga te bakushe eza babaze dasi na preparaki mpo zemi ekomisi dekare bilobaloba ozomona mura kende koluka solution ya mama po mama alemi da kosimba mire na cheche yo moko koto osimba mire mabe mama kuna basimbisa mire ekoyebana te mura zwa nano fond ya commerce pesa mama na bino opesa koko na bino oyo ayaki kolela ntango libumu evimbaki o mabendo mai otika koya kolukela bato makambo na tv to ngai naza boye naza na temps na bino te parce que bopezaka te yaka biya mona ye aza nani aza na nerf solide te akende akose retrouve na ba-ACJ tension matake kitake tika yaka bi wana eloko moko ya sika oya nango na tv te naoloba na yo alobaka azalaka na babombe abombarda na eloko te yaka bi tozelo pre biso mpe tozalaka prete mpo na tozelaka yo yo kanisi na eza boye yaka bi soki afingi yo Bellevue ndumba me yaka bi vrai ndumba Bellevue basimbisa ete me yaka bi aleka na vive arrive asimba nini asimba tono yo kuta asimbaka mingi yo tasimbaka mingi tasimbaka tono ozomona bamakambo bango basala Bellevue asalango te bango bakobiemelaka Bellevue makolo poussière bona boye eloko ya Bellevue aza mal réputé te eloko ya bango batekama na balwanda na babrazzaville ozomona yaka bisilama soko oye na koya yaka bi bato bayebi oyo bafanda na ngola baza famille nange eza na lwanda yaka bi oyebi na maboro makambo nini osala yo balinga basopela ma ya moto olinga voisin tala yaka bi nazo zelo oyebi makambo nalobi ya ma ya moto ayebi yango ye Nicole ebakata témoin amema na ye Nicole ebakata na ndako tie na mama ebakata bato ye mama Nicole batalobaka na ete makambo ekipaka ote naoloba no na tie ye Nicole ebakata nga na tie témoin na koti sipe susu mama top témoin na makambo oyo yaka ka yebi na lwanda balingi basopele ma ya moto amema bango bakende pa mobali nzoka mobali bakende ta mobali wana aza marie amema bango na ndako mwana mwasana atokisa ma ya moto ozomona soki nani nga nayebaka portugais te peut-être mosusu bazike soki yo yeba portugais te yo zala wana yaya naoloba na bien kazanga naoyebi so omona ayisa naoloba yaka bi ayebi makambo naoloba yaka bisilama naoyebi so yaka bisilama na oyebi makambo oyo osala na ngola yaya yaka bi aza nani yaka bi eloko nini ya sika oyo yaka bi oya nango bato bayebi yango
mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission, votre émission qui est présentée par votre humble présentatrice chanceuse Siana Mwanasuka Bassouni, autrement dit IGF de tous. Voilà, mesdames et messieurs, avec un grand plaisir ou avec un enthousiasme aussi, on a ça dans mon collègue Lelo, il y a pour présenter les binos, émission Nabiso, émission Nabino. Voilà, sur notre chaîne, Balobi chez IGF News et puis chez Mwanasuka, il y a famille Libota. En tout cas, abonnez-vous massivement, partagez, commentez, likez. Il y a des alaka ba force Nabiso esika o toko bebisa. En tout cas, vous ala wana na ba commentaire, toko zala pepo na ko bohisa parce que biso na bino rendez-vous ezalaka ya libela biso to sala kaka oyo ba abonné na biso ba senga ka biso parce que grâce na bino nde tozali o tozali na mikolo oyo ya lelo soit pe na mikolo oyo ezo ya. Voilà, merci beaucoup na bino so bolingaka biso, en tout cas biso pe to lingaka bino tellement makasi. Un grand merci na mon habillère chérie Paula Lisupa et pourquoi pas na maman Julie balobi habillée par excellence maman Mokondi ba respect na yo ebele pour na ta jeans ya kitoko eza bongo chez Fode na kati ya Zandu balobi Avenue Kato croisement du Marin okozwa bongo boutique Fode jeans na jeans eza wana. En tout cas okozala de cité ozawana mobimba soit obengi na ba numéro o eza na ba se ya ba écran na bino tokomema yo epai ya Fode, établissement Fode. Voilà. Merci beaucoup na Pam Smaton de ma grande sœur Chéro Zaki on a assistance et merci na de Omaf o azabon on a sima ya caméra o azo kram la bilili na mukolo ya lelo po eteto bima mbenzo na kati ya ba itando ikia na bino. En tout cas lelo na zabon on a mwana suka ya famille Libota wa bingam na kombo ya Bianca Zanga ne tozo vanda tozo sala analyse ya musuni analyse ya kafu parce que biso ezala kaka ya musuni to bosa na te to kene mbangu na kati ya Bellevue TV total la film na biso eza kuna skini. En tout cas madame Belvi Kandi nzamba pambola yo abakisela yo lisusu ba idée abakisela yo makanisi maboko na yo ti na sa 5 ans ezala kaka makasi ya kosimba stylo elenga te lokwa bakoko misusu tomonaka elenga pete lokola ba mama misusu tomonaka ye maboko na eso ekomika na stylo maboko elengi tala maboko elekisi kolenga ke kosala tina autodidacte. Merci beaucoup madame Belvi balobi film ya musuni skini eza déjà on a to consommé to kene na Candy Star total la bongo châtiment eza kuna film on a film d'horaire donc film oyo ezo bangisa balobi écriture bien réussi par ba abonné na ba mélomane so ya madame Belvi Kandi na bike ba écran na biso. En tout cas eza déjà ya kofungama ba machine na biso caméra na biso eza déjà ya kofungama plan eza déjà ensemble. Prenez vos positions. Bianca Zanga, bonjour. Nini sous matoy c'est ni babwa keli yo malade matoy. Les oreilles fait boucher. Maintenant, un peu bien. Ok. Voilà, bonjour, Bameroman tout à l'Arabiso, à Sepelarabiso, voilà. Merci beaucoup, Naïmon Poutine de l'écriture. VIP international, voilà. La reine, mère, maman, mon condi. La femme du patron, voilà. La femme du boss. En tout cas, vraiment, la femme qui se respecte. Très bien. Naïbité, ma qualité à bosser pour les hommes, et puis maman, Oumela, Lola alongola 25 ans na vie comme 25 oyo Bianca Zanga alongola 40 c'est pas Thérèse potine na mokiliza te nzambe alongola nyonso na vie à tendresse baba très madame Belvi parce qu'elles ont mérité vraiment. Merci beaucoup na ya Sylvine Zoli joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Yassili, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, voilà. Sylvie. Merci à la maman chérie. Merci à maman José Loussadisso, voilà. Maman Claudine Bokato, la maman Germaine Makesse. Voilà. Merci beaucoup à maman Niba Super, maman Ningo Yamputu, maman bébé na France. Voilà. Merci à mamie Tadine de Belgique, la grande H, maman Sakina. Merci à maman Germaine Mbidi. Merci beaucoup à Nanou Ngengo. Un grand merci à Pierrette. Pourquoi pas à Mauvais Propre. Bienvenue Mena. Bienvenue
bienvenue. Bon, comment qui est bien Kazara? Bienvenue Bon, comment qui j'espère? En tout cas, dans la tunia, c'est qui et monter ma batterie à la maman. Donc, voilà. Papa Batachana. En tout cas, ma botte ne vraiment yango. Et merci na présence ya Pamela Matondo, ma petite sœur chérie, papa et Nadeo Mafa. Merci beaucoup na Evelyne Duchesse Tunani. Aïe. Merci na papa na bicho Robert Tunani. Grand merci aussi à maman Isabella. Chacha Bakesho yo et puis Miano Yangai. Merci beaucoup en tout cas émission na biso déjà et bandi mesdames et messieurs a ande to bandaka émission na biso bien kazanga na kati ya Belleville TV toza na film na biso Skinny. Voilà, d'abord, félicitations à Madame Belleville a valorisé Biso Baskini, Biso Basanikie, Yamoni, ba voisin, bazo pour supporter ta intégrité, ce que ya ba mona ke, ba travailler, ba wela ka munene. Ya loka ba wela ka choko ta ba mona ka ba visa ba yaka ba sa pembe, nde ba mona ka ba li parti ba sa pembe, ba ngo ce que ba kena aussi ba tenovat, ba meka ko ba jaribu, bambi, ta le ba conséquences de ça li ba. Parce que le ba comment regretter, ba ngo ba mena ba vitamine tongo, ko ba zo minene ba ya minene ba e ba quitter que un jour Skinny et Goya. Ah, Nzambe. De la Zabu Sofinga na konda. Je suis Skinny. Kofinga na konda te loba na kalano yeba teke basa miki ba benga mama. Ya yeba kite Nzambe na Skinny. Je suis fière de maman tika. Na bande ko miyoka soni sona. Belle va y a Skinny. Mais je suis Skinny. Il y a un moment où Thérèse imité mais je sois. Ce qui imité mais banal pour soi ba monter ba fin à teka point. Voilà. Tous en robe, ba bimi c'est le Thérèse à catalogue da ba robe ya teka. Ozo fin à teka ta la valeur. Ya ba robe wana teka la ta ko vino mo Thérèse la ta moté moi na la na so ko sa ta. O vine mo matériel à la tamoto ozo que la mona mukilo ko la tega mutema ki fi en fita en tout cas to consommer Skinny to tra ne bazo boa kama pa tegra to ta ndenge mame toi la zo ko déclarer par madame moi nana lini punition te voilà en tout cas to consommer film même si on a bella to za jamais déçu au moins ba biloko mususu chacha ba to faut pas comprendre madame Belleville aza comment on a ba madame Belleville aza exemple à suivre. Madame Belleville, azana makambo Madame Belleville asalaka pour le moment. Nakoloba ezana mutute osa makambo loka Madame Belleville azate. Madame Belleville aotalisa batu valeur. Batamine ne peut pas sepela parce que film est venu à Puchupe et Koya. A Puchupe et Koya. O finga te gâté. Bokane la te gâté Thérèse. Madame Belleville a la film n'est pas non Thérèse a poutu dans un akimia voilà. C'est une macasse bonne. Ah bien que ça va ma bé des films a poutu peso ya. Na kata Candy Star toza bongo na film na biso Châtiment. En tout cas ba tu vas consommer le film na biso. OK. La film na biso Belleville elle est inaperçue. Voilà. Tant on tchaka mokolo to na bela to na Candy Star parce que tu y a du valeur là-bas. Donc bah tu vas que nous consommer Candy Star merci parce que pour Candy Star évolution ça va. Bah ça la confusion. Confusion ya Belleville TV na bena na Candy Star ba yebate film o ezawapi film o ezawapi. Skinny eza na Candy Star. Nini Skinny eza na Belleville TV. Et pardon, Skinny eza na Belleville TV. Au moins makamango na lobby yango yo. Ba film le kitema kitoko to Skinny eza na Belleville TV. Nini oyo eza na Candy Star. Châtiment eza na Candy Star. En tout cas maman, so on continue na Candy Star autant au film. So boye na bela. On a peut-être grand jouer hein. Il y a une ambassadrice. Les petites femmes qui est nyongi ça les mamans. Les cœurs des mamans bêtent à boum à cause de cette petite fille. Voilà. Oh non. En tout cas, tu consommes le film et la vie pour jamais. Merci beaucoup. Ndeka na banda ko loba émission na biso déjà et bandi mingi to lingara vraiment to banda
pour booster ba film na biso parce que yango nde ezosala ke logo na biso ateka mama kasi eza à travers ba film na biso eza ba travers ma fingate à travers koto matondi te kasi eza à travers ba œuvre o ezoko mama na maboko na ye moko madame Belleville kandi bien kazanga problème nini kuna na moni Zaire eza ya kozika Marie-Jeanne azilisi Zaire kuna na moni yaya na yo ya yolo awa ba jeté hein yaya akomé na ngiringiri wana ba jeté yaye mabe aoza na tanko ya mabe pa Marie-Jeanne te Marie-Jeanne aza valeur de petite tendresse malasa chel akenda ko rôler la braza moi ça ba kisi moi ça ba ngango Marie-Jeanne asala raté on te va moi so vando tali ndura tendresse faut comprendre que tendresse azam tali boma ozomona aza likambo moko te bon scène pepe ba comme ça on le fait okanga tendresse famille tendresse ba Déborah Frida bozo yana bino bozo nsena scène pepe oh azala de kuna imezala na scène pepe aza mikanda telema oui mikanda telema faut bazo nsena tendresse na TV bino bongo no kabo pas comme ça moment tendresse te va kati bilamba ozomona tendresse aza lo moko te yana ngoni bosa Marie-Jeanne OK Marie-Jeanne ndenga za bongo afutelaka tendance à faire chez les parents. Alors c'est la foufa maman dit binga, alamba foufou, atie na salle. Oh Marie-Jeanne a un bateau à Bokolaka. Ozomona baza vivre deux personnes différentes. Tendance à la valeur, l'on a chico tendance à rien non pas il y a Marie-Jeanne, exact. Ozomona tendance à dépendre na babuchu. Ozomona Marie-Jeanne a ba belle sœur. Yango mona bisi ya Gabi, yango mona alobi na message na abi na yebi ceux qui yeba belle sœur na yeba permettre ka so na ba belle sœur na ba permettre. Est-ce que tendance na belle sœur? Tendance na belle sœur te. Et bon ya za belle sœur. Oh, masa mwasa libala, za na mobile na mobile na za na ba famille, ata yo moko bien kazanga. Ala na za na ba famille. Ala na azape na baleki. Bo baleki ne ba belle sœur ne. Bo basa bana. O me baleki ne baza baleki na ye. Baleki ya mobile. Ba mama ya mobile, bo sa ya tikako. Mobile tala koza na mareza tous les deux familles ba vanda. Tous les deux familles ba vandi ba loba. Ozape na alliance na loboko. Ya libala ya ka to vanda. Oh. Yé moi si na kenda ya to vanda pa mobile. Akenda te moi ça na chez bango mobile pa chez bango. Otana ça na mbongo keba to faza mbongo ba tendance. Façon à bala moi sa génération na tendance à respirer. On a même comme solo façon à bala moi sa génération na bala tendance ita. Oh. Yo ultimement pour le moment la logique des choses nous allons la pamboli fa zimbongo na ye fa bali tendresse moi si ne bazana na tango passe na tango bisenge moi si ne tango bisengo te jamais moi si ne tango passe na tango bisengo te bongo tendresse ayaki na nini po fa bien belé non ezaka bolingo bato balinga na bango mais la logique des choses le fa le son nzamba pambolo pas tendresse te pas tendresse dans monteur assez et filmer ça quoi ma banga oh ça semblant mais côté kuna la moni de karena ba rezi ba indisi kuna ba zikisi ba zikisa Zaire ka likolo ya makambu ya Marie-Jeanne kuna moura futa lobi donc papa Alain moura lobi papa Alain asala ba calcul nyonso ya mbongo o azwa na bela akende koyebisa ya kofuta je ne sais pas ba moura soki monana kutu moura aza na place ovanda te mama na osa kitiel na tchetche moura apesi mama ne fort commerce te bongo oyo apesa papa la eza wapi il faut arrêter papa la aza valeur ata icone ozomona bakokotaka papa le na babiloko na babétise te bato lokola bapene bango misato bongo bango misato ba deux fois wana beloko nini bango bakoloba wana bana eloko oloba ya malonga te ozomona baza na basoni ya famille na bango olie baluka ta bakende osala repentance balela nzambe azonisaki bokasi ta mobali na bango mais bango bazwana te ebonke bongo esalaka esalaka te esalaka te bango esalaka soki peut-être soalinga suba nde asimbi en soi bo esani eza échantillon na sa pantalon wana te
ozomona sikoyo bolinga bofinga bato Je m'excuse, mesdames et messieurs, boyega na bato oyo na plateau. bato koya koluka makambo mpasi makambo eza te mutu moko te na bela mutu moko te na famille bota akoki koridikilize to kosakana personnalité ya papa eleka te mpo madame Belvi akopermettre yango te ekoya te mpe etika ya kosalama te oyo nyonso tu bazoya nango bazoluka batuka famille bota to déplace balangage mpona papa la kinia toya nango te luvulu na bino donc toza na papa ala aza ya biso aza mpe ya bacomédien mosusu donc aza propriété privée teka ya bela ozomona papa ala aza mieux placé ya kojoue baplace nyonso babenga mpo Belvi akanga mutu te ozomona Belvi akanga mutu bamari ya kutu babaya mike baokende kotourne bongo papa ale papa mokolo bongo ozomona botika baresi décarré fanda na ndako na biso koza na zemi pema nasa zemi alobaka mingi te fanda na ndako matane makolo ezovimba yo eza kobota liboso moko fanda na ndako ozela ti 9 mois na yo ekoka papa okita na kimia nayebisaki baresi abanga te bakushe eza babaze dasi na préparaki mpo zemi ekomisi décarré bilobaloba ozomona mura kende koluka solution ya mama po mama alemi da kosimba mire na cheche yo moko koto osimba mire mabe mama kuna basimbisa mire ekoyebana te mura zwa nanu fond ya commerce pesa mama na bino opesa koko na bino oyo ayaki kolela ntango libumu evimbaki o mabendo mai otika koya kolukela bato makambo na tv to ngai naza boye naza na temps na bino te parce que bopezaka te ozomona donc ngai mutu lokola baresi aza na musoni mwana papa wangani yo na parke ya kalamu papa alobi quelle honte. Moi je croyais que j'ai un garçon donc j'ai un foutu. En tout cas vous êtes des foutus de votre famille. Allez-y là-bas dans votre famille, plaire à votre parent que nous papa donnez-nous encore une dernière chance, on va retourner. On va devenir des garçons. En tout cas, bien kazanga kuna pe to moni sortie médiatique ya tété aye alobi ki koto na famille libota eza Sodome na Gomorrhe. To moni pe kuna ya Gabi aye alobi akobeta bombe mbala moko Hiroshima a bombardé kaka. Ya Gabi azan eloko moko ya bombardé te. Ya muta kosote. Ya Gabi soki ya kobeta ya batu pe bayebi buzoba ya Gabi baza. Ya Gabi ya mona ya zanani. Aza na nerf solide te ya kena ko se retrouver na ba ACJ. Tension matake kitake. Tika ya Gabi on eloko moko ya siko ya na ngona TV te. Na loba na yo. Aloba kazaka na ba bombe. A bombarder na eloko te. Ya Gabi to zéro près biso pe to zaka prêtre pour na to zela kayo. Oh, yo kanisi nezabo ya Gabi soka fingi o Belvi ndumba. Mais ya Gabi vrai ndumba. Belvi ba simbi saite mais ya Gabi aleka na viva riva simba nini? A simba tono. Yo kuta simba ka mini, yo ta simba ka tono. Ozomona, mama kamo bango basala Belvi asala ngote. Bango ba bien mais la ka Belvi makolo poussière, bona boye, eloko ya Belvi aza mal réputé eloko bango ba tekama na ba Luanda na ba Brazzaville. Ozomona ya Gabi silama. Soko yena ko ya Gabi batu ba yebi ba fana na Angola baza famille na ngeza na Luanda. Ya Gabi yebi na mabor makamino sala, yo nga ba sopelo ma moto. Olima voisin tala ya Gabi na zo zéro yebi makambo na lobi ya ma moto yebi ngo ya Nicole bakata témoin. Amema na ya Nicole bakata na ndako. Tie na mame bakata batu. Tie mama Nicole batalo bakata ete makambo ekipara ote. Na lo bano na tie ya Nicole bakata na tie témoin. Na koti sipe susu mama top témoin na makambo yo. Ya kaka yebi na Luanda bange ba sopele ma ya moto. Amema bango bakende pa mobali. Nzoka mobali. Baketa la semeki. Bakende ta mobali na za Maria amema bango na ndako. Mwana sana atokisa ma ya moto. Mama Ozomona soki ngani ngana yebaka portugais te peut-être mususu bazike lo soki yo yeba portugais te yo zala wana ya na loba na bien kazanga na yebiso omona ayita na loba ya ka yebi makambo na loba ya ka bisilama na yebiso ya ka bisilama na oyebi makambo yo sana Angola ya Gabi za nani
ya gabi eloko nini ya siko ya gabi oya nango bato bayebi yango te bafina Belleville lesbienne batraita Belleville basakani na Kimpesi batraita Belleville makolo poussière batraita Belleville sorte nyonso alors ekoma monotonie ya sika eza te ya sika lelo Belleville ndenge aza bongo aza exemple à suivre. Très bien. Belleville femme mariée. Belleville lelo alongola biso na ba chant tabou. Akomisi biso na valeur. Belleville lelo nenga za bongo apriela nana bote nzamba sana nana bote santé za bien. Donc na ba qualité kitoko luka Belleville ozwa Belleville. Siko bango na ba qualité nyonso kindumba ya gabi za na kati. Kisongi ya gabi za na kati. Kolata mabe ya gabi za na kati. Hypocrisie ya gabi za na kati. Ko yina ba ya gabaza na kati ko boma ba ya gabaza na kati ko na ba qualité ni to six wana ya gabaza na Belleville na ngote au moins ko place différence c'est entre bango na Belleville oso mona Thérèse ya ko finga tegra mona mukielo ko ya tegra sa Thérèse ni mona Thérèse azolo ba kabi moi j'ai des capacités d'acheter un champagne j'ai des capacités d'acheter un buffon un turbo oyo tegra ko ya na TVT soki te gamela masange alinga kutu te bato ba mona TV ayeba mais moi na soni lokola Sabrina azoya koluba pe na Belleville ke Belleville yo tala so na komi na pona na oka kanda netika na kanga Teresa kati na ba diembisa na kanga singa adiembika kamba mo so pe akufa nemba moko ozomona parce que bana na bango baza très impoli ye Geita makambo oyo ye ayekoluba pona Belleville za mninga Geita tout sur on a la logique des choses Geita vanda kata amona buzoba mama na sara na TVT pour yo fonga mnoko ke yo lo ba propos nyonso to ya lobi ke lelo soki mama na zui problème za muta Belleville mais kana ko la cha Belleville bi me ke sentir biso mais kana nous non loba na yo bozo yo ki sa porte bol ya soni yo na mama na yo mono komi biloba loba mama kutu ko loba te mama comme on dirait ba moura ne ba comme on tamo na lo prad ba on ka mo muke boy ya mama bino munoko yesu na frente ozomona mama ko loba nani yama akolo ka ba moura ni atuka biloba loba ko sala soni kasi kanga bango libomo chiboka ngai navandaka na mura na banovanda bamura kala tozalaka na bango na ekirindika yo mpo ozala kuna na kati oyo mura avanda na nini na baplaquete ya loprade oyo mura azanga yango tatambola nango bareza tambola nango dekaka tambola nango siko frein donc bango bazala na frein te comme loka munoko ya Gabi Geita silama zwa mama na yo zwa kokwa mama no Gabriel vandise na ndako pesa mama no conseil baneke place oyo osali mabe tellement ebele ya Gabi abulongo soka za na poto nde eloko nini na sika oyo ya Gabi olobeza wana ya Gabi soka fingi na 12 juste ayebaka 5 minutes ebele ya Gabi akosambwa akozwa bapela batalwanda na mwana mwasa nga sopelema ya moto akoya po déjà za ya prêtre fa koloba aka bisilama ozomona babaka soni ovandi mabota mikolo moko boye balekela temps mikolo moko boye oyo mana na bavi na bango bakoki bakadi baza ba exemple à suivre babatu moso bavandi ye moko aswa bazoyoka soni est-ce que nga vraiment lelo bana wana po ani makambo eloba balobelaka mama Nicole bakata te mama Marele na buzo bakotaka te 1050 azalaka te le ya nda azalaka te pourquoi ezaka Thérèse na Gabi soki bozwa te na vie biso bato tinda bino bosala ki autodidacte bozwa te donc baninga baotanga classe bino bozala na baboulevard lelo buzoba na bino emona na miso ya bato bokotia bana mayele mal à l'espoir Geita tangisa mama na alphabet na ndako kote court pesa mama na alphabétisation ezaka na retard te mama na ko comprendre makambo mususu arrêtez avec le nom de Belleville arrêtez avec le nom de Tegra biso tete bato tinda bino otobola baina biso te bato tinda bino to baninga baotanga classe bino boza kuna na na bantembo na bien kazanga tokomi na suka bandeko balanzi ba retenir nini bato ba retenir bo Thérèse aza soni ya société
bato ba retenir boy Thérèse ya Gabriel ba mayele te na oloba na yo ozomona donc biso nde toza boye Belleville aza valeur bato ba retenir Tegra aleki Thérèse na ba capacité otala Thérèse lelo ndenge akitisi si la plus bas na niveau ya Tegra na yebi te mpo ani bosalaka sila boye mpo na nini bozonyokolaka sila bolingi sila kokobenga na Thérèse pembeni na yo te vraiment akomi so anniversaire ya Tegra okindoki te pa Thérèse En tout cas vraiment bato ebele bo retenir madame Belleville aza world aza na anniversaire te na Congo mpo anniversaire ya Belleville sa kufa ezalaki Whitney sa kufa na ye déjà donc pour le moment Belleville aza na ye na motu te Whitney azalaki na États-Unis chanteuse awa bacomédien Belleville donc aza na ye na anniversaire te. Merci beaucoup na do molesa nzamba Versace. Grand merci à Niki Lessa, merci Nayo d'être Lessa, maman na Lesline. Merci beaucoup à toi, Mifi Lessa, monté Maya Papi, ya Dodo Lessa, ya Richard Lessa, ya Majus Lessa, Iran qui a lutté monté ma Richard. Et merci à toi, Nadi qui a lutté, Jocelyne qui a lutté, Karine Zanga, Patricia Branco. Et un grand merci à Bibi Chimousamba, il pour décoration, il y a Pichu du Fouana, il y a Christian. Il y a Pichu du Fouana, Mignon Noble. Merci à le roi célèbre Christian Goma. Merci à mauvais propre Tito Dacosta, Jean-Paul Capinga. Merci à Mireille, Mireille Madimba, Mireille Makaya, Motema Papa, Nabiso Jérémy. Merci à Papa Jean-Claude Ataliano. Donc merci à la présence il y a Yomoro Chacha. Merci à la présence il y a Pamela Matondo Nande, derrière la caméra. Et mes condoléances à Dipiné, Wapi. Abousi ya na vraiment on est ensemble babito le na ba bazole là et toujours le monde a yo Dipiné on est ensemble voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis des débuts jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Babi, mes condoléances à Dipiné, Charles, Dipiné, Nabiso, en tout cas, au bout, ça est très cher. Naïo, et Zabongo, grande sœur, Naïs, chérie. Et ça, là, vraiment pas si. Donc, tout ça, là, on est ensemble avec toi, Dipiné, Charles. Merci beaucoup à Pams Matondo, à Zaki Bongo. Derrière la caméra, pele ade oma bato bakamule libiso bilili na mpulo ya lelo ezala ki bongo bango. Merci beaucoup na bino noso obolingaka nga et pourquoi pas à mon papa chéri balobi papa Jume na kati ya France na Lyon voilà papa Jume bambote na yo ebele na kati ya France balobi bientôt là en tout cas présence na yo et ça là vraiment kitoko. Makasi, mon papa Jim, restez toujours branché, serrez cimenté, coulez scotché sur notre chaîne. Quant à nous, on dit au revoir. Au revoir.